Na ye kokumisa monene na Nzambe na misala minene pe akokamwa oyo asala kati na libota na ngai. Bandeko na beti libaku na zelo pona koyeba liloba. Naza nesengo pona koyeba liloba. Bitumba oyo naza nango pe nakuta nango na libota na ngai soki liloba te eloko moko ekomarche te. Bandeko liloba eza malamu koleka na nyonso na tamboli na se ya moi na tamboli ba eglise ne na ndenge na semaki na salaki ba jeune na veyaki na zwaki lobiko na ozwa kato esika te. Donc na âge 19 ans mwana malade ekoti na nzoto ebandaki ka fièvre compliqué mwana atikaki poso na mukua. Na nzela ya kolanda liloba pe kolandela basali butu lokola moi. Mwana na komai motiola milelo soka tembo oyeba te mwana na atikaki poso na mukua. Na kendaki esika mote kaka na kati na liloba. Mwana na biki. Liloba ezongisi sunyi. Okaze ye komona na mwana nga âge à 20 ya mobile. Asisi deja lisas. Zele monani ake na mboka bapaya. Yambo ake de toyaki tokutani na basali. Mose na Nzambe ayebisinga ke totika ye akende mena omona bitumba liboso. Yambo akende kozana mikakatano pe tanga okoma kuna makasi. Libota na mona ki angolo kwa kabo emelo kwa na yebi liloba. Nazwaki makambo na considération nazo ya butu lokola moi. Nayo kamwana après 4 mois akendaki anie pasa benga mama nazobela. Fièvre ya muke komi fièvre ya grave. Totinda bakisa o kuna malaria bayebi ko soigner ngo te maladi boye bayebi ko soigner ngo te. Eloko te. Jour moko moninga zoya boye azaki ye moko na chambre na ye moninga kutie asapikaki crise pendant 3 heures du temps mutute. Kwa na chambre ye moka gangi o Joseph akufi. Tango kaka abengi bandeko bamemi mwana tina Suez etasif mwana asake tango bakomi kuna basali ebe examen bakuti pendant 2 mois maye ezate makile ezate. Bakuti bilo nyonso tu ya kati bapumo bilo nyonso na ibe testene nyonso futi. Eloko eza ya malamu ezate. Batuni kasi mutu azo pema ndenge nini pwete eloko yeko pemisa mutu eza na kati na yete. Na mboka wa bapaya kuna soki bamoni ke ba maladi mususu eza mitungiso bakwa peso meme tonga okufi na yo pe sili. Menzamba sali grâce de koana zui mwana ezaki de koana te ezaki prophète konde ye moko a personne. Amen elibota. Abimi kuna komeli gouvernement. Gouvernement batiki makamuna bango baye ko sa constatine hôpital. Ke mwana aye mupaya na mboko tala balobi tozo ya charge. Bande usiri ko futa mbongo na ndenge mwana sa hôpital wana ko ka futa même ata au-delà ba $10,000 na mbongo na bango akuna. Mais mwana afuta eloko te gouvernement zu charge. Bande ko ezo lengisa ngana bebo ezo lengisa na nzoto makambo ezo kombela ngai. Ngai nani pote makambo abo esala melangai. Bande ko mwana akoti koma bake na ye 3 jours 4e jour mwana ye koklamuka. Après 3e jour, après 4e jour mwana piqué li sous crise. Batali balobika o eza abiso awate. Bosala ye transfert, basa ye mwana transfert. Na ye liboso ya mosaye na Nzambe na bandi kolela mose mwana nga zo kende. Alobi kolela te pangusama amisu. Prophète konde na Jésus Christ bakoti likambo na yo. Pona molende na wana komikitisa na yo. Zambe akoti likambo na yo mwana akokufa te. Bandeko tozaka na bokebi ya maloba ya lombe elongo na basai na ye. Tango bango bazoloba esenge tola na yango na bokebi. Taka azobi boye na chepe elike na bade okokata kopikle makolo te pona tambola mena. Zoki makasi. Mwana kuna après 3 jours abandi kokende na se akomana amoni oke vitesse mbango makolungulu ye moka zoke de vitesse amoni mutu moko abimeli etala elombe liboso ayebise ko tozo kende wana yango te zwanzela oyo ngana kebo ta mwana zinzela abalusa miso amoni elongi ya prophète ayebisinga mama prophète azaka munene ngambe boy menena mona ka ye azaka bongo te me façon na moneli yango te
mutu nyonso oyo ayebi profete oyo mpe akomeka kotuka ye toko bakisa eloko moko eza nzambe likolo na ye te akozala na probleme na nzambe mpo wana aza moponami ya nkolo nga namoni yango na misu. Mama nazongi boye eza mpo na mbongo te mpo na voyageaki te eza mpo na ngolu na profete konde nde mwana nde nga nazongi na esika oyo kaka nde basali balobaki ete na mokuse bandeko ke mwana ana akokende mpe akozonga akota tina eglize mwana azonga siko akomi abonisa te libota napesa nini namoni te yango nafukami na molimo tina musuni mpona kosenga l'homme de Dieu merci alongo na mama pe basali nyonso amen libota.